Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo ye Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Botala bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité de devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt tope ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobeta mawa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle tope ba autocollant, et bongo soko lingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodiko ko imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, sokyo l'équipe po Matete, o l'équipe Palou, entre Kin marché na Palou, oza Mobimba. Kota na G-Graphic Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, G-Graphic Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir et bonjour na baboni na biso ba union so ba mission na kolanda biso on dira que de Bolo Coco officiel. Je vous aime tellement like partagez cette vidéo parce que ba lobi lelo ma beza makasi. Là j'appelle tout le Gaulois du monde, ba Gaulois ba gladiateur, ba balingara pa perve to bengi bino bo like bo commenter parce que lelo nde lelo. Un grand merci à Tipé Bokana l'Orient de Bruxelles. Merci à Hervé Mikaï, l'homme à battre, Boni Toubé, Belge Noir et Moulatifié, pourquoi pas, à Honorable Francis Bandoubola, Brigitte Mavinga, la maman de Magali, Pitou Sadam, Motema Nanou Doma, Nalela Bino Yatro, Yamingi, Richi Watou, derrière la caméra, Balobi, Lelo Nelelo. Je reçois équipe nationale featuring de Liverpool, Maramboueza, Torolo Bapenda, ciao! Torolo Bapenda, l'Isola, on est Kitoko. Bonjour. Ouais, bonjour, frère chéri. Naebike Batoutou dans le monde entier, Batolanda. Batoulola Banina Okemba, la fille spéciale de papa Okemba. Nathalie Bumba, maman Nanga Nathalie Bumba. Oh, il y a boss de boss petit président Kiki le pétrolier. Pourquoi pas Kerlin Kalouji, manager Junior Atambote, Batoutou Baebi idéologie. Papa Hervé Ferregola. Papa Hervé Ferregola. Papa plein. Hein? Papa plein. Ok. Toi, tu as pas bien comme plein. Attends, visite plein. Attends, Didi. Visite plein. Ok. En tout cas, Liverpool Djenga, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour. Bonjour, Nabatutu Balinga Bisso. Tara featuring na ma équipe nationale. Il y a président Moussé Gindingo. Azana, il est là à représenter Ghana. Tuna baby. Donc merci na Batutu Balinga Bisso, merci na Matete la Gauloise, merci na Maniki Tende d'or, merci na Vena Bisso Kerlin Kalouji le manager. Hier ça a trop Kerlin Kalouji za Boisa qui chasse donc o ezara toyeka ko benda batu matoi po biso toyaka pa pamba te biso to ba sniper na équipe nationale à l'opar donc Dio on ezara mabe. Merci na papa Veni Kaboroni na papa plein, papa Makambo. Papa francophonie na nenga solo. Pour il y a des gens bah francophonie na nenga rolela. Fergo la bête francophonie azui mbongo pour la francophonie. Donc tout ça on a le 28 juillet la francophonie, tout ça le 30 juillet na jardin d'Eden na compte il y a remerciement pour na bagoloa. Ouais ça va $20. Après on a mouvement na biso ba paiement moki ba okende mbala moko
tourner autokataka na États-Unis wana ba na États-Unis papa Vasoya na batutu ya illustre azo sala batutu ba osala wana donc rendez-vous za moko le 28 juillet na francophonie rendez-vous za sous moko le 30 juillet na Jardin d'Eden. En même temps tu répéteras chaque mardi et jeudi na Jardin d'Eden ba Gaulois ba Gauloises to zawa malobeza yo ba réponse za biso. Voilà, musique indingo tena mambo sama kina Braza ya festival panafricain otomona ki le padre beteki liboso ya président ya Brazzaville Denis Sassou Nguesso ata Gaulois. Aza nani? Aza Gaulois. Aza ni wario pas bengi. Nini? Aza wario. Oyo bambwangila. O mabengi Sassou na ndako bino obeti na stade. Yaya, stade déjà côté population Jalaka. OK. Papa doit qui pouvoir la population. Donc il faut qu'on respecte nous population. Yo habite au moins ta comme bina la libata moni mutiopi. Fona nini dance wana ka yanga ba. Tala nda comme bina. Yaya comme tu na bébé na. Tala. Fanny a gagné le au la minute. Yo mo mona comme lela. Ça veut dire que faire rigole à l'icolo. Maître Alfred Ngoy, maître avocat na Switzerland na Zurich. Ba yaki pona makambo oyo. Maître suprême d'Afrique, patriarche na Brazzaville, ayebi makambo. Fanya beli mutu. OK. Donc il veste pas mana faire rigole à la qui asaka Jésus de Niance. Binomo bomoni abeti vita imana. Njembo papa ça soit lingaka. Ouais, le padre. Elie, moi na mabe. Papa ça soit terminé ça nini? Akei. Woka koro asambwe. Abeti na bagradé. Mais bon ça li keroga comme vendre na gabo ba mabe ba Gaulois. Non, ça veut dire que ba tout la gata ba Jésus. Ça veut dire que tu as touché le fils de Dieu. Combattre un enfant de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. OK. Yo mote musique na baonya so et lali faire go la rumbe tanini et zoni. Banjembo la baba na na mais ba grave l'équipe bino. Ah rumba nini ba yemba banjembo 3 minutes. Ba faux chanson. Bibi Bibi ba santé kala déjà pas bizorbi. Hein? Bizorbi santé bibi kala ana c'est ma 7 mois. Bibi kukala toi bota. Tondana nous papa Kaloudji to beto l'isona festival boto zongela ambiance ya émission na biso papa Kaloudji bonjour. Bonjour la Gauloise. Bon l'isona festival ngana minko remercie Venangai Ange Pongo le conseiller. Donc wana ma conseiller madame la ministre et je remercie le ministre de la culture ma sœur Lydie Pongo maman Lydie Pongo. Merci pour la choix ya papa Hervé. Merci les sous na papa Ochombe. Na ndenge ozalaki sur place donc merci sous na venanga Gingoya. Donc merci na Christian Ngani. Merci venant Ange Pongo parce que fait spam oyo venanga Ange Pongo na bagité ya mbalo fou papa Hervé Kende. Donc on a tchaki po makasi venant Ange Pongo sololi. Ya on a ko remercier kana ndenge organisation tous les gars. En tout cas ba iba qui fallait préparer zala pour ya on ndenge opesa makambo. Donc fait spam oyo Babengande papa arrivé. OK. Donc a invité na festival panafricain de la musique. Festival mais festival panafricain de la musique. Voilà. Donc ça réunira kaba pays belé pour la culture comme père défendre rumba congolaise. Donc il y a un monaki festival moyo tout côté makambango pour na ba faire c'est mon frère. Tout dit va on va défendre. Donc message à Wana na ebito soko bakso. Non, merci beaucoup. Je crois que aussi finabiso na yo to kotara na ba musée kindingu to ba kina mamba onenge zala ba mbote. Mbote kana boss Kelvis Siko, fondation Kelvis Siko, il mettait bomoko. Ma commune ya ba wario ba boake kuna ba okite. Biso tozali Kelvis Siko fondation. Na bandeli Kelvis Siko fondation, il mettait bomoko. Maman Nina Okemba, Bambo Trato, Bobo, Marius, toujours. On est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'ambiance du musée fixé. Je vous dis que non, ça l'émission, mais les bossons n'anga plein à craquer. Bah t'es mis pour aller dans le musée. Musée, on a fixé aux anango, yo comme nango. Aux arabes pemben héritier musée, aux arabes boété. Mais depuis on comme pemben faire rigolo fixé, Mathieu yo boenengeni. Ala chikangai na fere nanga, chikangai na fere nanga. Moto kotate, Jésus de Niance.
Héritier sa frère na biso ya wenge. OK. Atake moi na palin. Donc na minute c'est Jésus de Niance. OK. Faire égale la charge. Ya musique congolaise, mutu na code ya wenge. C'est-à-dire quoi? Bon, qu'est-ce tout ya mikie ya basima palais ya pangala ya tchaou tcha. Mikolo ka toza yo. On comprend vie. Tant on comprend vie, on chongwe. Ah? Tant on comprend vie, on chongwe. OK. Où est-ce qu'on a? Papa Fati, béton. Maman Denise Nyake. Maman Denise Motema ya Fati, béton. Faire changer musique. Donc, Balobi, Michael dira et toi. Michael dira et toi, 7 étoiles. 7 étoiles. Yem to la titanga ba costume mikolo. Mais bilo angwanzu ba bibeza. Et que quoi bio banda ko ta rabio. Maman tato obeta makambo sapi, obeta makambo grand leader. Kotangela biso ba petit wana te ya. Mais wata ziba mwa boyi. Ah, wata ngala bongala wata to signaka contrat. Ah? Ngala wata to signaka contrat. To yebi ko za pemenya. Wata mwana wenge na soutenaki take mwana ya wenge. OK. Papa ngai na travailler trop na venanga papa Chéri Binada ma moto pamba. Papa na Daïda, Abraham Soraya, na Junior Piana, les plus beaux de la famille. Banana ba côté na Paris. Papa, on va partir à McDo avec Kindingu. Papa Chéri, allez-y, mangez avec Kindingu. OK. Où est le mal? Où est le mal? Tu go tangela makamu mobo ekutu ya chunchacha. Chanchachu. OK. Makamu etanga china makamu le minicho ba Congolais ba omera papa plainte faire rigola. Le roi du 24 juin. Yeah, moi te francophonie ba bengi ya ko fungola G. Mais ba fait la fiche te, fallait to monia fiche na pena confirmer. Ah, ya ko tanga ka faire na mutu ana te. Donc faire kendaki ko signer contrat. Pour la minute so ko pe bengi fani francophonie baby. Baby tanga baby sa francophonie. On doit clôturer. Ah, ouverture mais clôture parce que ma compagne est la plus puissante. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même était la parole. Moutoua bandara liboso yene njambe. Oh, souki saka satana te. Et la francophonie est ouverture. Batutu ba ye chef de l'État. Un chef de l'État yana souka. Chanchachou. Ba bendi ko benda meilleur perdant. Vieux Simbanga sera 20 mai. Tokota ba match wana mbongo abiyete papa Simbanga nde ba bendi ye na francophonie papa Simbanga wana bengi Zakari kotanga ka ete asala lo wa molongo te na mboka oyo Zakari asala nini na musique na biso asala nini il a détruit la musique congolaise Sachari il a détruit la musique congolaise parce qu'il a créé des polémiques des séparations c'est un grand risé. Séparé pour bien régner. OK. Kotanga ka été na mekambo. Ata ba bendi, ata ba sali ndeni. Mboko le sa Fati béton. C'est lui le numéro 1, garant de la nation. Abango ta ba bendi bango. Ata ba bengi ba sapena na bango banjala. Mais population sera posa museki ndingu. Population eza posa faire egola. Po ba yo karumba. Banchembo lokola ba yebisinga. Lelo na tongo na baninga faire beta bashawana. C'est grand chanteur soko yoki comme bima ba chair de poule. Oui ba ange ba yemba kota nzambe. Faire il est parmi les anges qui chantent à côté de Dieu. Faire là. Mais to comme il peut to moni mutuka te parce que mutuka yango créé que Charlie a longwa Charlie a fingi ba golo ba zoba. Charlie pour ça la tanga na wapi? Na Ista. Ah! Ba premier bateau banokanga bakara minene. Ba Charlie Prince. Grand Kuluna. Ba bengane na RTVS pourquoi? Myozo jeune libandie comme bimo bwendeni. Asani? Aza jeune libandie comme bima avant. Anuni. Na osenga ba yele kabelo. Po zongi saye. Ndenge zongi saka vie wana na chao. Vio wapi? Cha. Deux fois. Tria. Erreur est la moko. C'est comme mi balai, comme erreur. C'est comme mi sate, comme Irène. Viens mon fleurir. Donc, na minute yo faire gola. Tiens. Le roi dit moi ko bunda.
Loko edingo akobunda. Tala niveau BBC musique. En tout cas, ciao. Papa nini olinga bina bongo. Vraiment. Ube papa ni olinga mwana bina. Loko libata moni mucho. Kofi Olomide c'est pelera na on dirait. Nani? Kofi Olomide. Ya to beta makambo aferi. Ngalelo feri. Mais faire ça à bon terme na Kofi. Ndima be Kofi Olomide. Ngaka feri. Otika ngai na fere nanga. Tika ngai na fere nanga. Moto akota te. Moto akota te. Ba voisin bolela te. Fere gola. Tala no graka fere. Voiture yaki po ba lavango. Oya bis bakabela biso ya basaper. Na kabela bino. Mama Claude Dipo. Et ça be mama kabina de lupangu na wazis. Grâce à Ferré, comment kabelanga. Mouté vient. Reconnaissant envers Ferré. Oh, maman que je viens. Oui, Mouté. À combien de pas? Maman que je viens. Oui, Mouté. À combien de fois? 3 points Ferré. Bah papa, bah tonton. Bah comprendre qui est Jésus de Niance. Eh ben à Paris. Tozo yawana to beta Paris, tozongi to ke Canada, tozongi kisa botenge na kati. Est-ce que Ferré même? Ah, ya. Ngada na kenda pototi. Kala wana kala. Ya na zozonga no, est-ce que ozonga poto na faire? Donc on va rappeler non, président Jésus. Je suis à Kinshasa parce que je marche déjà na vécu na komi na ndako. Mais pour na ko sepelisa bana poto, ne ba oselanga, il faut na salawana. Cha we kesi. Cha ou. Chunchacha. Wana bakidi susu. Chunchacha. Ya na chau. Eza mabe. Siko ba beta wana total. Chunchacha. Ah, yende mta aussi safani yi. Chunchacha ça veut dire bimisa mabe nyoso afani. Mais muzelo bo changer be face to communo warrior parce que tozo banga. Alors on a communo na longwe pa njambe na kepa satan. Na longwe pa njambe na kepa satan. Kotangela kabiso bakombo wana te maman. Arrête de parler de ça. Parce que faire Gola, c'est comme un arbre qui est planté auprès d'eau. Tu veux faire Gola? On continue. Continue go. Maman Bilo est belle au faire Gola, je prépare. Mais que ba Golo président Félix Oazé quoi 5 bino pardon. Ah, ya. Tant to lo bela faire kotangela nga bakombo na bango te. Si vous pas de fois va proposer nga monsieur yaka marketing yaka nini marketing à stade de marketing abi te bo dingwe akela la bino marketing e dingwe ta pe dingwe go ya ba la omo bisama omo de balati ba kimono bango nyonso petit jetak Zongela papa bino za no kete te. So tiki okoma muto ba whisky. Ama crash no lieni awe. Jetak. Na machine ba benga geni awe. Donc aliaka niau ya ni amamu. Yali ana bongo niau. Tela bongo. Obi bongo niau. Na ba miswa niau. Ama crash ya mukila niau. Là jetak alinga misuna kata te. Sabo. Bongo, Nabilora Niawa, ma moustache. Aya a union. C'est ça qui n'a niao. Oh, bon, maïe, tout au premier moutou. Sabo, Namukila. Ouais, je sais qu'elle est la loi bébé. Balienia Unanga. Mais musée, Balobi, que Bagoloa, Bozana. Mutakala ya Charlie, on peut dire ça lingala, bobombi yango bozo zelaye bobi misaye. Pourquoi quand vous gardez Mutakala mutu pour publier? Boni boseni bosara li passe bambo. Charlie biso tona ta Mutakala désordre bongo. Ya qualité bon to ke Mutakala Charlie wa. Mama botiko côté. Ay lo mukelo wa mwana popi. Ya. Botiko côté la pe bagolo makambu ko. Bagolo ba batmo ba mayele. Ba batmo batanga. Ba on ba linga ba bimisa biso. Ba zoba. Charlie et moi tanga na épée bisumba. Na tongo batie banya na tableau na buti. Oy baba na bango, oy baba oy katana triplex ezate. Baba ba Charlie batanga. Ezanga pupitre. Na biso la pete 48 heures le lata l'émission. Bon ba français. Ngana une émission. On parle en français. Ngana Charlie na français de matin jusqu'au soir. Okoloba musée. Na ko kimika Charlie. A otoba argot. Argot ngandengeni. Ba argot na solo na ba Mbappé.
on a junior kabananga. Okosha. Dia merci Mbokani. Babi Jogo Bolingi. Ami du filet. Connaît le filet, le filet il connaît. En tout cas, merci beaucoup Mouzé. Yannick qui va pour papa Zali. Yannick Ncheka pe Azali. Yannick Kinia Azali. Mutabeta abeta lipasa bampiaka. Elvis ko ya communiquer côté Koumou. Elvis ko fondation. Badoli bakokaka te, balinga bayiba batu. Toto bisa ke faire ata muto ba homme d'affaires bazali, ba femme d'affaires bazali, ba honorable ba excellence. Ba chef de l'état. Ba type bokana ba komi na bango. Tala ndeti Fatia ka Gaulois. Fati Gaulois, papa c'est tout Gaulois. Gaulois. Eric qui m'envoie tout. Gaulois à Londres, Gaulois. Kagame, Mwangila. Papa Jean Loresso. Papa Jean Loresso, Oyangola, Gaulois. Kagame nani? Mwangila. Museveni, Mwangila. M23 Wangila. Micron, Tori Macron, Wangila. Papa Marcel, Gaulois. Merci beaucoup, Mouzé. Nous sommes arrivés à la fête. Donc, on est vraiment un sou comme nous avons subi ça. Pardon. Donc, Mamba Didine, Foudiangana, Balobi Dame de Kier, manager, Vanessa Maloba. Manager, ça va. Manager a jamais maître avocat Zali. Maître avocat international Bazali. Maître Alfred Ngoy. J'aime beaucoup. Patron. Batuloba Carlos. Charlie Prince. Nazoli Okabele Outil Bumbaché pas. Romika Delix. Boutique top modèle. Je m'en à la Bakar. Net yoke na carpet Olanda ni naï. Lobi Charles songi makolo awa. Oyebi babilo mo bateka na butubu. Ba dendo mo bachaka boy. Na ba fwa kati. Bilo akati. Charles benani mupanzi. To muto bongo. Lobi na monela kié. Il est tenté de souffrir. Moralement, physiquement, matériellement. Et spirituellement. Jésus de Nias fait rigola. Tout est. Petit reboitaille à quitter. Mais tout est. À la dit rebo, na l'équipe na sexy. Tout est dans l'équipe pour rebo na sexy. Tout est. Bakondinyoso, batunyoso, tout est égal. Tout est comme on l'a na Pullman. Doit tu vas visiter tout est. Il y a tcha. Il dit coloca. Faire je pas avoir tout est. Faire je pas avoir tout est. Faire de manager. Faire un comportement. Non, on va regarder lui à Pullman. C'est pas moi le manager de tout est. Mais t'es mara tout est à Tchakika. Tout est. Na bisayo. Vanessa Maloba manager ya Pembe. Touchi. Bacha tembe na faire gola. Bako diembika ane oyo. Musique na bango nini ekufi. Merci beaucoup. Bana la musique ya. Bana la musique. Bako moluka faut une bête concert populaire batu bakimi bango. Na bateso batu ngo ba okende concert wana. Po batu na mitio ba concerter francophonie. Va constater acoustique à faire rigola. Na Jenglen Bar. Oh, faire rigola mikolo ville ya ye. Bon, qu'est-ce Mike au babeta à la ville et Koufi. OK. Sauf papa chéri. Bon, qu'est-ce na tout ya Chaouana et Koufi. Batwa comme la poste ba yoka rumba. Rumba kimaki. Bakale Jeff Batika ba rumba. Ba papa Wendo Batika Lindanda rumba. Ba Franco, mis à mort. Donc, Bambouangi la Boroskambu Abino, Adala Bamboto Toyanda Bino, Omoni Bango, Talara degré, Toko Lande la Bino, Bolengawe, Ba criminel, Makabaka, Talango tout à l'heure. Yo, voiture à Batu. La voiture à Batu, qui n'a peur? Qui n'a peur? Baboma Bomat.
baboma boma keba bato balefaka bato bango wana on a raison cette fois-ci ta avancé ta tokoboma bango moko vraiment merci beaucoup Moussé tokomi na suka merci na bato tout Liverpool dire na 2 personnes ouais tu peux se camboter na bagolois rendez-vous le 30 juillet na jardin d'Eden biso tokutana wana le 28 juillet na francophonie muto asangate le 28 juillet na francophonie muto asangate manager na biso ya le part de la salle Vanessa Maloba tozana na eto travailler na au four au moulin pour y acheter énergie na pas na biso ninga yo tchaka énergie pour na pas perver donc référence c'est d'abord le 30 juillet on a remerciement ya bagolois remerciement ya président Moussé Guindou après on a tozana fait rigola na Schengen bar donc après on a PDG pour les Moutou c'est tout PDG pour les Moutou na beka na mobimba na batutu mais après on a rendez-vous biso tout bagolois na Schengen bar na fait rigola Charlie Prince 3 bato bago aider na vie boss Eric Mandala patron tala vie ya Charlie Prince boss Eric Mukweso, camarade de Moïse Mbie, dans la vie à Charlie Prince. Boss, Eric Fouri, dans la vie à Charlie Prince. Bon, c'est Eric. Et toi, Eric, tu vas balandani. Tiens. Ciao. Na ebisio Charlie Prince il vit mauvais. Maman honorable maman Ariette Ouamou. Maman Ariette Ouamou. Maman Wivine Moleka. Dans la vie ya Charlie. Charlie Prince il aura zangi place olala na mutuka o. Et ça climatisé, mutu pesa kibiso maman Claude Dipo. Et sabe boko mona ngana wewe bo bamba mabanga. Muko mona ngana wewe ndenge Paul Mutu alobaki babamba mabanga. Ici la Costa qui makabo to clôturer car dit la Costa. Bongo bato habite à Kokari ba musicien. Oui, solo. A même ba libosa Schengen. Malokati ba papier ba bois kaka. Vous allez voyager. Oh, aussi sinon ba mbongo dendote. Non, baba voyager. Oh non, on bête na poto. Non, côté musique non na poto. Oh, bana Lyon ba. Bana Lyon wapi? Boutique fois de mode. Bon, bah non, message pour la culture. Il y a concert à Martyr à Wazé. Concert à Martyr à Wazé. Concert à Wazé, quoi, Bakoya. Sibolich. Et dis-moi, moto na moto. Zapata. Mabokotolo. Pour Wazé, quoi, pas ça, Katier. Wassès. Comment la tena binabwe? Madame, ça va Katier. Wassès. Merci beaucoup. Wassès. Père Gola, Paul Moutou, merci. Le grand patron, Paul Moutou. Hercule m'envoie tout. Awangila. Awangila, vous allez souffrir. Mawangila, vous allez faire ça. Vous allez voir. Faire Gola Nde Makambo. Merci Frère Gola, merci.